Émission Monseka des Malewa Moderne vous dit bonjour. Je suis Maman Onda, ex-étudiante de Malewa Moderne. Elle nous a appris à faire beaucoup de choses et nous avons suivi des cours sur WhatsApp. Et voilà, aujourd'hui nous réalisons quelques recettes. Bandeko ezanga Maman Onda. Bon, mon arangate, les rôles à la kisibino et l'onginanga Maman Onda. Je vous love. Mbote na beno bampangi nyonso kena kulanda beto bampangi ya luzolo mbote na beno bana betu bonso batu bakula mwakulu wa chiluba moyo weno Swahili nakangamie Émission Monseka Malewa Moderne anusalimie bantuku bote yo banasemaka lugu ya Swahili. Voilà. Pour ma petite présentation, voilà, nous passons à la recette. Merci beaucoup, Balandia. Émission Monseka des Malewa Moderne Oyo Tolobi Lelo. A pesi bato vi pona msala, a koche bato mamwebele bele. Mama Onda, tout le monde sous recette sous yango. Pourquoi expliquer ça? Yango salani. Oh, ils ont déodorant. Déodorant corporel et en même temps ils ont crème. Ils ont la été aux la crème. Et si on a besoin de tirer na moi na c'est ma peka, ou et ça moi c'est formation aux Panaïga. Ah, c'est pas Malewa Moderne. Merci beaucoup, moi qui maman na biso. Oyeb na sa coach yakini, hein? Il y a ça na mikili mais oya awande yeyo. Oya expliquer biso. Total so démonstration na bango. Mon anjili. Tu rolanda bango non. Tolanda bango. Merci. Un déodorant corporel crème. Donc c'est un déodorant qui sera vraiment crémé quoi. Et pour ça nous avons besoin de huile de coco, nous avons besoin de fécule de maïs, donc maïzena, et nous avons besoin aussi de bicarbonate, huile essentielle, ça c'est palmarosa, et nous avons aussi besoin d'arbre à thé. Tous les deux sont des huiles essentielles. Voilà, et maintenant nous voulons passer au mélange, c'est très simple, hyper facile. Voilà, et nous sommes avec les mamans, toujours dans le cadre de l'atelier. Maintenant, nous voulons réaliser cette recette de déodorant. La maman Tozongi, Toeli Soussou. Et c'est quoi? C'est vos alliés. Ceux qui ont tombé tata maboko. Voilà. Na sepeli ba maman baza motivé. Et si ko tozo kende ko lakisa ba maman, ndenge ni tokoki ko sala déodorant naturel. Déodorant moko tozo sala eza en même temps crème. Ezala maïté mais crème Donc il y a un bengi déodorant corporel donc il a gisi ya nzoto. Donc au sali yango otena moi na se ma peka epesa bien. Voilà, si ko biloko nyonso eza biloko nyonso to sangisi mbala moko recette mbaya yango wana. Est-ce que ça facilité? Et la facilité, il y a un lobby hyper facile. Voilà, awa tokende ki na mesure ya tochaki awa mi balé ya nini. Balutu na biso mi balé po na maïs. Ba maman bon toche déjà fécule na biso nini toche awa. Maïzena très bien. Après, tu as besoin de bicarbonate. Donc, ils appellent à mesure mon corps. Tu as huile sous tu tiens na 4. Quand il y a un biloko nyonso ka esili na.
sikoyo eloko toye kobakisa sikoyo huile de coco. Donc tobakisi pe 10 gouttes ya abrate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, tu es kobakisa combien? 10. 10, bravo. 1, 2, 3, 4, Huile essentielle de Palmarosa. 7, 8, 9, 10. Sikoyo etikali kaka kosangisa kaka. Sikoyo crème na biso yango tozosala eza déodorant. Déodorant corporel crème. Donc déodorant bino bomesana nango kaka ya mai bomesana kaka ya mai tala o coach na biso alakisi biso. Bravo à Maman Malewa. Chers internautes, comme je le disais tantôt, c'est hyper facile parce que nous avons juste mélangé et tout ce que nous avions comme ingrédients. Nous avons mis 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Nous avons ajouté 2 cuillerées à soupe de bicarbonate et 2 cuillerées à soupe de maïzena. Et sans oublier nos huiles essentielles, 10 gouttes pour Huile essentielle de Palmarosa. 10 gouttes aussi pour huile essentielle de quoi? De thé. De arbre à thé. Voilà. Et c'est ça notre crème corporelle. Donc disons déodorant corporel crème. To mesala kana ba déodorant ya nini? Metala Malewa lelo alakisi biso yo moko na kati ya ndako sali pe biloko yango nyonso nini naturel. Voilà. Et soko oza na mwa boîte na yo donc omona ke so batieli biso yango boye na ville toki esomba mpenza metala mwa eloko na biso toya nango oyo tozokende kotia crème totie déodorant na biso corporel. Voilà, nous venons de réaliser notre déodorant corporel crème. Et très intéressant, très facile à réaliser. Voilà, c'est ça. Impeccable. Ba maman bolobi boni. En tout cas, nakanisa bokosala ngo bino mpe na bandako na bino. Donc moko na moko mpe akomeka otsubi bino mosapi awa otie soko pakoli na sa mapeka ti ekokauka. Ti omoni mpenzaki elimwe. Male muke. Voilà, chers internautes, nous voulons encore présenter une autre recette. Et cette fois-ci, il s'agit de désinfectants. Nous allons apprendre aux mamans comment faire un nettoie tout. Ça nettoie tout. Dans la maison, toutes les surfaces. Voilà, et j'avais oublié même de le dire, si les gens sont intéressés pour suivre des cours de coaching avec notre Maman Malewa Moderne, veuillez nous voir aussi sur Facebook. Nous sommes dans les Béyaba de la cuisine RDCN. Voilà, et à partir de là, vous pouvez être en contact avec Maman Malewa Moderne.
et vous aurez toutes les précisions ainsi que les informations. Voilà, ba maman nazongi ngambo na bino. Nga na osepela na moni penza que ba maman baza motivé esengo na nga yango wana. To lambaki. Siko pe tongi to yekola neni to kosala mwa eloko pe ya ndako. Kana nyonso to sombaka. Mususu pe to yekola kosala. Oyebi mama lewa moderne ebisa biso oyo sali yo moko. Oza sir nango yebi nini eya na kati. Donc na oyo eza esengo munene awo eza nini. Biloko nyonso osalela eza nango naturel. Biloko nyonso eza naturel et sikoyo na koleka na présentation ya ba ingrédients. Voilà, nous avons un verre de vinaigre blanc. Nous avons aussi un verre de l'eau. Nous avons un quart de notre mesure ici. Nous avons pris un quart de sel fin. Et nous avons aussi besoin de abraté. Nous avons aussi besoin de... Ça c'est abraté. Et nous avons besoin aussi de huile essentielle citron. Oh, je vais marteler un peu ici parce qu'il y en a des gens qui ne savent pas où ils peuvent trouver les huiles essentielles. Où ils peuvent trouver les huiles essentielles. En moderne, ça se vend et veuillez nous écrire. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, comme je le disais tantôt, tout est naturel. Tout est naturel et je vais vous montrer quelques avantages de ce que nous allons utiliser. Prenons arbre à thé. Arbre à thé, cette huile essentielle, c'est un désinfectant, un purifiant, donc antibactérienne aussi. Et vous voyez, quand nous utilisons tout ce qui est naturel, nous entrons en contact. Au même moment que vous utilisez ces produits, ça vous guérit aussi. Et nous avons aussi les citrons. Oui, l'essentiel citron purifie et blanchit même des surfaces. Pourquoi pas même vos réchauds, tout. Et le sel, comme vous le savez aussi, c'est un nettoyant. Pour plus d'informations, vous pouvez aller continuer à faire des recherches. Et nous allons utiliser aussi 3 cuillerées à café de notre savon liquide. Savon corporel, donc vous pouvez prendre 3 cuillerées à café. Voilà, c'est parti et nous passons maintenant à la préparation. Ba maman esengo eza ebele pona ngai ya représenter bino sous recette. Pourquoi? Biloko to utiliser à maman eloko moko chimique eza te. Donc nyonso eza naturel. Na tango zo salela ngo ezokende pe lisusu na kosala bolamu na nzoto. Toza na vinaigre, verre à vinaigre, verre ya mai, tokozwa mwa ba goutte na kolakisa 10 na 15 gouttes ya boyebi yango huile essentielle. Boyebi. En tout cas, coaching déjà ça quoi kotoyo. Donc on utilise 10 gouttes, ou muso to utiliser 15 gouttes, to utiliser 3 cuillerées à café, l'autre on a besoin muke o ya ti. Ya ngonde to utiliser tozui savon ya mai. Mungu analobaki déjà to kozwa un quart ya mesure ya verre. Toke na mélange nazo mungwa natie. Voilà, natie mungwa te. Nazui mai na bakisi. Sikoyo robanda ko mélanger, ozui ata mwa lutu, ozo tourner, mungo na sepeli nango mingi po namoni ezolimwa nango mbala moko. Pas beaucoup d'effort, juste nako agiter ka bona moni mungo apeli mwena. Mungo ngo bien. Sikoyo moni te, ya liboso na tiaki nini? Na bakisi nini? Mai. Après ya misa tunayiko saa nini? Vinaigre. Natie déjà biloko misato awa. Natie biloko combien? Mai. Ok, c'est bon, bolandi malam.
mate ezokota sikoyo nake kobakisa arbre à thé ezali nini na biso huile essentielle ndenge nauti koloba eza na bavantage ebele arbre à thé tokotia 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nalobaki 10 sikoyo toke kobakisa lisusu citron tokotia combien 15 ah bravo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 oyo ekemba voilà et bomoni déjà désinfectant na biso mobimba déjà yango nyonso totie eloko etikali kaka ezali savon tolobaki tokotia 3 cuillères donc ndenge eza boye eza déjà désinfectant mobimba mpona kodésinfecte même batoilette basalle de bain bandaku bamesa baporte ata bisika tosimbaka simba ezoboma bamicrobe nyonso babactérie siko awa botoke kolobaki 3 cuillères à café sikoyo lokola boye nazwa koestime déjà 3 cuillères à café bon bato basalaka yango boye mingi balingi mpona kamwa kote mousse so tolingi mpe mousse lisusu tokobakisa susu koleka donc leso mobimba yango wana sikoyo tokozwa lifinuku na biso tokangi sikoyo kobanda koningisa kaka ifo ekangama malamu moni ekangami malamu te sopani donc sikoyo otikala kaka koningisa makasi donc désinfectant na biso yango oyo très facile à faire donc soko olingi mousse eleka donc obakisi biso savon ebele ça dépend na yo eza na exigence te sikoyo toza koluka kaka totia na molangi efacilité ntango olingi osalela ozwi osaleli nde ntina tozotia na molangi Donc, c'est pas compliqué, très facile à faire. Nous venons de présenter aux mamans de Bibois, comment on peut réaliser vraiment un désinfectant, nettoie tout, très efficace, très efficace parce que tout est naturel. Et voilà, en tout cas, tout est fin prêt. Maman Bokangi. Toche biloko combien to pesi na mesure te toche nini nani toche mungwa vinaigre verre à maille 15 gouttes ya citron 10 gouttes ya arbre à thé lokola nzete ya ti arbre à thé voilà et yango nde ezaki esengo na biso mpona émission ya mpona recette ya lelo. Voilà, merci. Madame nange ezali nzito mwanaka basalaka ngo ba couleur ya vert susu ya jaune susu ya orange mais oyo namoni na couleur mosusu ezaka ndenge moko te eza ndenge oyo ezali différent na parmi baoyo tomonaka na banzela na baboutique na baluto ezaka ndenge motu na malamu omoni ndenge tosali boye soko otali bien tosali ka biloko na biso nyonso eza naturel toboyi na biso kotia colorant mais omoni oyo epeseli mwa rose mokie mpo tosepeli kotia eza na couleur rose so tozwaki mpe ya couleur savon ya kosukola nzoto ezala ya couleur
ya bleu olinga omona mpe epesi mwa ya bleu oyo baaccentuaka batie colorant nde epesaka couleur bon tosepeli biso ka non ezala naturel. Merci beaucoup. Bonjour les amis, savez-vous que les bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, les bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfants en forme, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfants en forme, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Christelle Bourg. La signature nayo, Salrani. Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, okra. La signature nayo, Salrani. Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature nayo, Salrani. La signature nanga ezalaka mijibu jibu. La signature nayo, Salrani. Makoso na pomme de terre baliango makasi ya bouillon. Lupu ya bokoko ya mboka Congo. Kata mususu ata ya libaya. Tozinde oyo. Okay. Émission ya bokoko, botala ndenge lobaki soki lubuku suka. Très heureux de vous retrouver très nombreux. Le fidèle l'émission Moseka de Malewa moderne. The wind, clouds break, the shadows.